et pour ce moment 1500. La prince qu'on a un peu qui taboué, bah 1000 à sus. Au téquisé, et finalement on se moi bakama. Au scali na 1000 francs. Mère tes pères tes ton pourquoi 1000 francs. Et pour nani mais pas samboka. Tozote gaga po choisa te tozoluka tozwa te tozokemba musala tozosala ya mai yango tozobimisa bazelu tozoteka wana bafola bato bape biso mpe bafola tozonioka misala biso pasi Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com. Et voilà, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier à travers ces marques de la diaspora congolaise, le www.congofrançais.com, un site qui est toujours là. Et quand tu as partout, les gens pour l'actualité, surtout pour Nabino, les lieux vraiment il fait beau, il fait très beau parce que mboule utu kobete ya makasi et na se mboula wana bisotoye na maya makelele comme vous êtes en train de constater. Et moi Sarah Tissé de la maman de la presse congolaise, servante Nabino bomesana maman ngoli yo ya presse, première dame ya presse yo. Naza vraiment la carte maya makelele. Là je vais déjà dire bonjour à mon boss monsieur José Didier Pumba, encore bonjour à vous boss. Tala pasto ko tara pour le rosala musana biso ndenge zala parce que da Congo France et pourquoi pas toi monsieur Jonathan Boxon Bukasa na yo pe hein depuis France chef nord afande na moni ya zo sala boulot na ye. Toyote ba boulot ni samba na maya makelele. Ba jeune na kin bazo kemba ko pesate. Mais na moni quand même jeune moko mboule beti na kati ya mai mena pa ou chef soko kyo poussa na mukie. Et au salon bien. Bonjour. Bonjour maman, na yo kio bani to misara zelo na kati ya mama kelele. Talaga souffrance zonyo kama poto zota madi fata musana osala ku. Ya pa ou. Kombo na onani. Kombo na ngaje ko barela ba vena nga Luanda bayoka. Po ba remercier nga pesa moi bien. Voilà, tu dois comprendre bo sala musala ndenge ni singa ka mbule beta ou bien ndenge ni. Tout ça musala o poto zo. Tout ça musala o poto zo moi lifuta moi muke pe sunga pe biso na bana na basi yango do sala musala o. Singa ka mbule beta bien ndenge ni. Ata mbule beti biso do sepelaka zelo ya poto te kato zo mbongo so mbule beti te moi to zo mbongo ezati. Donc mbule beti te mai ka ukana zelo ezala. Ka zelo ezala te yango na do sala moi do biso. Zelo ndeka osala boza pe père de famille osala bana do sala musala. Nana bana. Rapenda. Il est na fuda kanda kuma. Musala o. Ba te be ba yaka kidante za nango normal. Normal ba kamne kota kanyo se ya kambe to souffrir kaka tala kaka mukonza mboka mona ne to nyoka. Siko boteka ngo na ba pusu, boteka na ba camion. Dans un pusu pe c'est biso moi de taille bien ndenge kopa ngo esalama. Ndeko besalama nango bien ba na minicho ne to nyoka po ba kamne za te ngo to souffrir. Donc il faut camion moins de transport puis bimisa zelo hein yango pona bien hein siko à part na camion bosala osu na ndeni bata pousse pe batekaka neti boteka pousse mo combien pousse mo de tekaka 2500 yango na so de teki yango bat baye bazui bakei OK mais est-ce que na capable bosaka pe ozoko se retrouver quand même. Se trouve pena to se trouve te po bambongo zo mona na te na misala ngo yango na to le la kaka siko ne bokota boye na ba mai oboye bozora ba microbe te bozokara te po na mona za makolo ngo se protéger te na makolo to soka makasi mba to zo ma batibotiki po être te biso nzoto. Donc à part musala muso sala te musala no ka sala ka musala bimisa zelo na ngai on a te kana zo mbongo na tana poche on laisse ba na ngai. OK, en tout cas que le bani pour na ba autorité ba otala yo soit na bat musu ba na poto baza partout et moi déjà nazo mona Messiber emanga depuis les États-Unis Messiber ngabu aza papa za na souci ba to ebela na souci bana vraiment un mot ba otala yo souci na weza nini Polo ba pena souci na o ba konza mboka na bat musu ba Holanda. Souci na ngeza kaka ba bongisa mboka po biso beto se trouver ba vena nga na bwa gianzuzi na Luanda atala leki na ye ndinga yo souffrir na kati ya terrain ya mai ba nini tala tout ça. OK. Et voilà ne comme ba les olela bo comprendre vraiment que non zelo o to mona ba si niveau les autres ngama ba ndako bien provenance ya sable wana e utaka awa.
c'est ici et où Taka, mon de combat les olés là, à l'objet que non, bon ça n'a pas ici. Moins de transport au coup il y a pas ici. Tout à l'heure passe aux ans à Seboye. Si babi misango kuna pesi oyo kendaka, s'il y a pas de moyens de transport, mutu kezate bazo souffrir na ba poussou na ba brouette et tout, vraiment pour comprendre que naza pas ça ba gêne baza ba ça la musana bango, je suis en train de balader le micro de façon que chacun na bango après ça prendre vie n'est pas prendre musana ba ça la kaya. Bonjour. Bonjour. Bon bino. Toi bien. Ah na ma maké de passe bossa na musana bino ya zelo et vraiment pesa na nkombo na yo. Kombo nanga Jonathan. Ok, bah t'es bien, bah zotalo. Expliquez-nous le musala bossala, oh le musala sable, ils ont musala ni, bossala on est ni, et bon portera combien, bosera combien donc. Musala biso oh ya musamo, y a pas si marquas. Tokemba, bah jeune ta, bah boulot ati, zel oh mona oh, toi non 4 heures, Mrs Zel. 6 heures aux élands so ema ekiti memango tikuna ya na prince o memo na prince o teka pousse mo 1500 toni 5 pousse moko pousse moko bela trajo le ngoli pousse mo 1500 na prince kuna po kitaboué ba 1000 asus o tekizelu fina bango so moi bakama Oscali na 1000 francs. Mère, tes pères, tes sco tongo pourquoi 1000 francs. Pour la nine. Mais pas samboka. Zel oyo. Et na musika. So ye awa anelanga okuta na atu bazo le belé bakamyo ekota a. So ina langa mo mtu ekota a. Ata so kitu bona se okuta mituka. Biso apona mbula boye. Tota nanu mituka ekota ate so côté dinda mais mituka ngo pe kota kezala kayaka ba grand car penat ba yaka osomba pe ba sombara boté que la manque par pouce ba 20 tonnes ba 10 tonnes. Quand tu parles de tonnes le belani boté que par pouce ou bien to charger bena mutuka ne tonni bena plein tu charger on bena et tonni auto 20 000 ça va me mbula boué souffrance macasse. Mais si on peut l'engager, il cassé que vous les alaratés. Zélo. Les alaratés pour aider à tout le monde à zélo. Si on est au moins libanga, il y a peu menacé. Bon, si vous ça dit bon, mais il mboule bête arrêté, on a copé koufaka. Macasse. Si quoi autant nga na pena D6 sud D6 nga sali elek na présenté na province orientale. Na territoire ya il est beau. OK. Na tan kuna 4e, 5e, 6e. Na école ya yolo, ya sénateur na tan kuna. Et bon on s'est retrouvé si qu'on est nyo ina qui nous commence à zélo pour continuer classe ba études supérieures tes poignées. Na koleli a na palana. Na koleli a mais ana pe ba balele ka a. Donc aux orphelins de mère. Nga koleli a. Bon papa. Père yo mo ebira ba par rapport eza ya le belaté bani. Mais na pas ça Congo ba copiate okene et pas ya chinois boué pour na toté que la et comment ya ba relation et moi na ya ati moi na ya biso o faimo ezanga griffe et to bete la rara moi so ebimi yo na mai mbula yo na mai vous aurez maladie té ah on est au salaire boy malade ya na ngo mais kakapé pour na moni bokota makolongolo ba sereng ba milangi ebele ya awa ndembule beti bona kuna na putala ya sana ba fongola déjà ba choana tous les saletés a en tout cas ça na moi fin na ba konza mboka ba hotel là soit ba mususu o ba na rabino na partout na mboka oyo so za na likamo yo soko kokyo loba alikamuna ka rande ya loba papa atika ka kitiwana e po biso ha mutu mususu bien akotana atika biso ki ekitiana comprends
bakata te loba makambo oyo eza na kati ya motema na yo oyo ozalaka nango loba mpesa message qui passe eleki. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en train de continuer. Yakozwa bana ya mboka ndenge bazosala musala na pasi. Ils sont en train de souffrir. Bazosala musala na pasi. Yaya, na moni kopeleki makasi olobaka te po nini? Voilà, baloba trop, bakoma fatigué. Baloba trop, loba na ba micro bato ebele. Moya kolobeza susute yaya bonjour. Bonjour maman. Yaya na monyo mbule beti borola ata pongite na mbula na monyo na maya makelele boye. Na olala ndeni ni mama, chaque jour mbula na mbula tonyoka matolia likema na mboka oyo. Mboka oyo eke mabe. Babeta fo. Bobana ne po commencer musala zelo boye. Ah mama likemba te. Awa tozalaka ndengo ngona biso sala boye. Totsa mwa pona biso bani zwa mwa safa sanfa na biso. Ah OK, donc à part ko sala musala zelo, bozo kop mususu sali pona yo po mutaka ti ça. Ah. Expliquez nous makambo lobi wana. Ndenge to kanga boye. Soki to kangi totsa pon. Revenez maman, tout c'est pont, batouba les 14 mois ça fait sans fond biso sunga biso. OK, vraiment merci Yaya. Mais message moi baso batalio. Nandinga ozo suka ba 100 francs na yo ba tara 100 francs pour comme 1000 francs faut 10 personnes bakati ça. Il faut 10 personnes maman. Talambo ngondinga me maman. Mboga me maman be. Faux. Ça va balobi en tout cas à activités zebele bazote ka masanga na bango ils sont moins cher parce que yango des gens clientèle mingi yango bazote kango à part wana miso azo sala effort à sali pont muta pesa quand office 100 francs so 10 personnes baleka ni moins 1000 francs muso sa lobi so ka bimisi zelo comme nango tina prince so bambi là bas basani bazo so 500 en tout cas comprenez moi j'ai pas toujours eu d'habitude yako ça ba commentaire de ngaka bango moko balba makam oyo ezo lekela bango parce que comprenez que biso ba aussi maramiko bo epé ba chaka biso mingi ebele. Je suis en train de continuer. Un grand merci à toi de chez Kangi nous garçons incorruptibles depuis France et les papas de Kenaya la super fille de Paris botaka basket et baby pour musa de sengi bongo parce que c'est un qui nyata na nyati donc c'est ça mon travail afin des chiffres noirs. Bonjour à toi depuis France. Chef ceux qui bolo besa la bien parce que dans musa na bino bolo belango isa cop na yo musa na ngati o te kapona monyo liboso aka oh ti bongo na loba na yo na monyo liboso awa yango nazo tuna bino bonjour. Bonjour. Vous en boni? Bien. Comment nani? Na monyo liboso ya ba masanga ba fibo ba 99 ba robot, ba splendeur, ba z de pastis voilà et je peux pas tout lire mais ils ont presque oh neza na monia pas na moni ba cigarette eza o temi liboso na ngozo sani. Tozoteka poche eza te tozoluka tozozwa te tozokemba musala tozosala ya mai yango tozobimisa bazelu tozoteka wana bafola bato bape biso mpe bafola tozonioka mesa biso pasi. Yo na âge nini? Ngai naa na 18 ans nakokende 19 ans. Tanga classe? Natangaka. Vous avez diplôme nanu te? Non te. Combien na classe ni? Nakomi na 6e. Et comment est-ce que vous sangisa copie yo mina masanga boy na copie na makamba classe? Ezaka mama luka mbongo mpo tamo mpe futa ngai bani na futa mina avali mpe esala nga mpe mwa bien. Et le parent baparent bazali mais baparent bazokemba musala eza te. Si kopone pa voter kaka masanga o nozomona ngo jeta na ba pourcentage ya alcool makasi. Te baya ebele bakomo préférant mpo yo émotiva baya esala baya pe bien na ba boulot et c'est pesa ba. Ni motivation neti nini? Pesa ba mo encouragement ba musala GDG. Ah bon, j'ai déjà né vos salles musala oh so meli oyo esala. Courage na salle sous na bimisi moi zelu na teki ni batu baya rara to teki to zumbo. Boteka ngo nini na mona kamilangi botisala ngo nini? Ah to teka ngo to na ba bouteille ba 100 francs pesa zena la tsayo bouteille yo 100 francs tozoteka ngo bon to débrouiller na muke nzamba zo sunga pe to yo sunga biso pe GDG. 100 francs. C'est comme moto pese kameli mama ko tena ngo na sage. Te akoba ngo pe clair ba ni na lekina. Ah bois qui ka bon lekina. À part il y a 100 francs dans il y a combien? Ah ba 500 pesa li. On peut voir to kokyo mona. Ouais. Vous comprenez, ça c'est le Kinshasa, c'est les Congo, on a vraiment la main maquillée. C'est-à-dire, avec Kaboli, c'est les Mbaouna, Bosunganga, Nangaliema, donc Kaluka, voilà. Donc, Oyo mesure, Oyo, ils ont mesure, il y a 500 francs. En janvier le 18, donc, qui est en train de vendre Kwiti. Parce que le pays est en souffrance. Hein? Oui, c'est ça bon.
Et si on a moni ba couleur ebele bele ba mutan mutazaka na guna muna na guna ebele baza ba gumoti ba mutu so ko kima opo o ezala tenera makasi mais o so ko menango santiri tepo à l'aise bino bokana ko soma bele kongo to kina so mongo ba mais ça ngwe be na ba wenza to so rango ba tungisaka te pa ba gens mais ba mo tungisa so ba mo ba do te kango mais ba o kangango to comprendre te po ni te ba kanga ba izini ba kanga ba to ba te kaka ba so ba kanyanga ba kena nango ba mo ba kena ko ba mela kango ba mo ba gadringer ba lango ka fort donc ba mo to ba mela ba mo sa ba des autres ba mo kanga ba to pa ba innocent mais faut la la logique to kemba to souffrir ba zelo to bimisa to zo monga malonga te il a te déclaré en wana suki na. Ok, merci beaucoup, fidèle internaute, fidèle de CongoFrance.com. Moi, votre humble servante Sarah Tisser dit maman de la presse congolaise. Ninga na mesana bino boye banga na kimona balaba na zo continuer ka kiché genanga mais na cadre toujours ya opé c'est bien d'information na cadre monsale c'est pas dans le cadre de n'importe quoi. Et comprenez que botala mona moi sukuna vraiment nazemi botala condition azokatise là. Il n'y a pas de pont, ça la pont mais bon on dit mon ba ça la boé azo bongi ça zo tracé peut pas ça la pont de façon que azo 100 fois moi ça de kana pas si bongo ale kana nzela ya pont na ye. Le pays est en souffrance, en tout cas, en tout cas, pendant le son bombe en monté, mais là c'est de fouler, ma gars qui pour le bonheur, c'était bon, non, beaucoup qui pour le cannabis, pas ça la musala, ah. Mino bat bosunga batu, bo c'est la raté kababo karayo qui ngani po obimisa 200 francs. Ce sont des œuvres au fobino fobocha maboko, ils ont makamo fo no soutenir ne yango yo. Hein makambo nde yango yo ba makamba pasi yango fo bo sunga ka yango yo. Ata okenda dibanda so moni mutamba kana na pasi ko kanga misute neti makambo biloko aboye. Un enfant de 18 ans qui mélange les études avec copie roté comme ça oh il y a 100 francs et puis ça racoute makasi en tout cas c'est malheureux nous ça lobby ah moni boye hôpital à sanatorium et ça quelque part on a dit colo ba fongo dit tio ma c'était no sotezo ya bona mai oh ba microbe no sotezo ya bona mai oh nezo zo bango abi ba seringue kota bango milangi et tout en tout cas je suis touchée na qui passe mais comme je peux pas moi j'interpelle ceux qui peuvent faire quelque chose de façon que ça là et comment encore voyez même les enfants qui sont ici les conditions non bas la base salité parce que l'environnement même n'est pas propre hein les bêtes pas profiter parce que quand les parents na maikutu ils ont le belate voilà bino bat oyo soutenaka voilà et l'autre zaki penza ah na maya makelele. Un grand merci à toi, Messie Tsungimina, Billy Ben Tsungimina depuis Allemagne. Merci à toi, Aristote, envoie depuis Paris. Moi, na poto y a solo. A kena bon moi linga la kuta ko babatana. Pourquoi pas toi la métisse kena qui ont Laetitia depuis France toujours. Ceux qui n'a beau sanio, ils viennent à ngai, viennent à ngai Jimmy Diankalou, la pino en tout cas là c'est depuis Lyon le papa de Salomon. Et voilà, je suis pratiquement à la fin. Merci à ta Gaël l'idée d'Isaboulan, merci à ta DG Kanyindo et moi Sarah Tisser a dit ton message. On a Facebook, contacte-moi sur Facebook, Sarah Tisser et sur WhatsApp, le numéro de la Rawana. Et ciao, à la prochaine. Merci à mon boss, hein. Merci à toi, Mouna. Moi, je suis président de la caméraman, je ma charge, je suis vraiment c'est vrai que Mouna l'artiste, et pourquoi pas toi, hein? La douceur, l'artiste douceur. Et gardez cette même ambiance pour tout le monde, même thème pas ici. Ciao. CongoFrance.com Bisona bango, bango na biso, bisona bango ekara molai. CongoFrance.com site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com